Qu'est-ce qui se passe avec Denis Less? Denis Less, si tu es pasteur Mounene, Denis Less a une crédibilité à ma casse. Alors, qui a fait ça, Denis Less? Banderboya non to solo là, please. Nanya sali Denis Less boy bandeko. Qui a fait ça? Ba image no bota non Denis Less na bar homme la masanga. Nathalie vidéo oh, je suis choquée. Il y a un monde loko oh. Oui, tu es bas Denis Less ba publia ba sera kota prison ba publia bolumbu na ye et tout patati patata mais donc oh est commis plus pire. Oh yo non 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 non. Nathalie vidéo on a dit t'es l'enfant de Calmetin, je dois en parler. Il faut dans loi parce que c'est actualité. Alors, le fois passé Nathalie qui n'a mon vidéo na église. Malgré tout ce qu'il fait, mais na moni na église azoteya. Je me suis dit, est-ce que bandiminaye ba monaka ce qui se passe avec leur pasteur na ba réseaux sociaux ma ça la ba monaka. Oui, moi je ne suis pas mieux placé pour nous juger. Nazara pour nous juger. Mais tellement aza muto ayebani, azalaga mosali na nzambe, aza muto ayebani, aza star, je ne sais pas, le autre bengé musicien parce que asali nzembo, asala nzembo na malgré nzembo on peut simba na hote yokanate, mais il faut tout solo là. Dans la deuxième vidéo on a proposé bino il y a pasteur moko azo bengana mondimi église parce que tous sont des pasteurs. Non, tu l'as vu une vidéo oh il y a mondimi azo bengana non pasteur azo bengana mondimi pourquoi parce que aye na 2000 francs ya offrande pasteur alobi nga nako pambolo te soit nako sambelela yote otie mbongo 2000 francs. 2000 francs c'est quoi? 2000 francs na kende ko pesa ba pasteur na bina ba pauvre. Moi je ne suis pas pauvre. Liboso église a bengani mama bandeko na ki douleur. Je me suis dit en tant que mon panzi sango Moussa obiso tozo sala tozo le l'actualité nyo sezo le kana monde bandeko. Nabina otika Calmetin, je dois parler de ça. Alors, non j'ai abino peu vidéo ya maman, moi si ya Denis Less. La façon dont azoteya, je me suis dit ah Nzambe. Pourquoi pas Nzamba tomboleka moi si on bala moko parce que ça n'est loko Nzambe. Malgré mon bal non sala makambu, atali nyonso wana te alobi non. Ngana teya non. Sans plus tarder mes amours, ceux qui s'abonnent dans te, abonne-toi, partage, like vidéo, vous informer sur notre souci majeur de Yaka Awa, ce qui a parlé, Makamoro Beza raté surtout dans la communauté na biso oyo, Makamoro Loba ezanga ka vraiment te, et on te a to solo là, ngalinga to solo ba sujet important, oui, actualité to loba, to sali ba ni, mais Makambo oyo, le roi ba sujet boy, ce sont des sujets très importants. Il faut to solo là quand on together. Sans plus tarder mes amours. Non, tu l'as bien dans la vidéo, il y a moi aussi à Denis Less. La façon dont azoté, j'étais étonnée. Je me suis dit, oh, Nzambe, moi, c'est Oboé. Ah, Nzambe, Nzamba Yebaka. Alors, suivons d'abord ça. Et on se retrouve tout juste après. David arrive devant Goliath. Il appelle ainsi concis. Ce que tu dis de ta bouche vient de ta vision. Il arrive devant Goliath. Il sait qu'il n'appelle pas la stérilité par son nom. Tu parles mal. Par ta bouche, tu pêches. Qui t'a établi Aner? Qui t'a établi FBI? La sœur là, la couleur de sa peau a changé. Depuis quand tu es gynécologue? Tes yeux doivent chercher tes promesses dans la Bible. Arrête de fouiller dans la vie des autres. La diffamation fait mal. La médisance tue. Le mensonge tue. D'ailleurs, il écoute.
Écoute. Namona qui est accusateur. Yo funda kakaba. Yo memela kaba rapport. Yo zakana ba vie abat. Yo yebi ba vie aba sœur na ba pasteur. Oyebi même vie à président de la République. Oyebi vie à passer ba pasteur. Oyebi vie à chef intercession. Mais qui connaît ta vie? Regarde l'énergie que tu perds en voulant connaître la vie des autres. Qui t'a nommé porte-parole? Ta bouche sache t'en servir pour que tu en manges de fruits. Bénis les gens qui sont tout autour de toi. La parole est une sémence. La Bible déclare: rien n'a été créé sans la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Utilise ta parole pour changer les choses. Jésus arrive devant la tombe. Il dit: Lazare n'est pas mort. Il a changé les choses. Alors, sans plus tarder, on a une vidéo dans nous. Il y a pasteur et puis tout ça c'est un moko. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes il faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a des cassans qui aiment voter, zonga, longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions vie dans le bayaser. Mais les cassans qui aiment voter, moi je ne vais pas payer. Nalinga to prier ce que tu gosambe. Nalinga makasan kembo, o bilogo gendo pesa ba edu, azawan, pesa ba John, ba situation ba osambe le yo. Écoutez, ozwa te. Na ozwa te. Yoka yenda mpe. Na yoka pete. Ana lisolo. Jamais. Lisolo amote makumam. Papa Hey Yahweh kuma Papa Yesu ni bakuma lamu Tolandi biso nyonso mes amours. Nasili maloba. Non, qui douleur. Bah, si j'ai abonné, non, bien pour nous lobby là, ça l'a bien quand je parle de ce sujet. Et là, on a un sujet où to banana où il y a des niles. To banana nous il y a des niles. Bandeko, Nzambe azam moko basakana na Nzambe te. Nzambe basakana na yete. Omo Nzambe soki alobi abwaka yo. Donc Nzambe abwako na libulu. Donc eza wa Nzambe apesi yo mukongo. Deni lesi. Yo nani? Nzondo TV. Toka ngoka na sangona ba sirena ba sonika futa bazo renye. Nzondo TV. Ba dioso ba olika ba travailler na Nzondo TV. Pour ezaki na actualité. Metala lelo oyo deni lesi. N'habite église, est-ce que va filmer église ou bata 50? Je ne pense pas. Et ça qui nous a baloussé lié mon Congo. Roger Bakaloba makambo yongo Roger Bak photo ndi marae. Ba prophétie na ye, il faut pas tout négliger. Roger Bakaloba a fait sa prophétie, il y a maman langi na papa langi. Abai ke ba okufa. Bana na bango ba ozwa relève. A fait sa prophétie wana. Après sa prophétie ya Mike Kalambai que moi si o azana ye akolongwaye bakokabwana na ye soki alukinza mena bosolote. Après sa prophétie ya Moïse Mbiye soki asambeli makasi te papa na bango akufa na 2016 aloba likambo bandeko mes amours aloba yango Nzambe faut kuma ko exposa ka batu bo yo soko zo sela Nzambe na bosolo te Nzambe faut exposa ka batu boy yo batu musuba ko mina ko décourager na ko kende be église
Bota Denis na vidéo na chelibino aza na bar aomela masanga. Abike no aza hypocrite te. Soko na mambo nzambe koza hypocrite te nde laksini. Fo mela masanga na miso bato. Donc ezaka makambo bando sa en coulisses et celle qui a comme bimso na mpoasa. O makambo Denis ça sala wana c'est pas lui. Ezan nzambe ne azo exposer que non quel genre ya pasteur ya zalaki. En plus aza yemorote baza ebele. Moi je fais une émission avec Denis Lessi. Quand j'étais allé au Congo en 2021 ma campagne, oui, ma campagne, si je ne me trompe pas. Dala lopango ya munene no ko imaginer. Et pas Denis Lessi pour osa l'émission toye donc il faut ya wana bino sakane donc on va serrer dans ça succès ça l'émission na batunyonso. Biso to ça c'est 7e personne ngana caméraman nanga. Donc ba tous ceux qui baye ba tie ba so koma kombo na ba liste. Soko yo komina R yo tie o tina numéro de téléphone na yo o fandi pembeni. Ngana ki 9h mais ça na bato ba ki 6h. Na ki 7e personne na ki 9h, 7e pour dans sa émission. Mais ni les say ko bima abima Ernie. Abima ba 13h ya. Abima 13h. Abimi a fadi dans le salon. Abeti na ma solo na Bironda pardon. Abeti na ma solo tina mutuma ko talewana. Tout le monde 14h30 15h au moins aye place aux akena. Non bonjour bon ça bien. Bozela na sokola na bongama comme ça to ya ko sa l'émission. Depuis to depuis to ya ki ba musu ba ki 6h sur 7h. N'importe Denis Lessi abima 16h au moins. Pour tout ba na 16h au moins que ne ko so depuis côté ko sokola. Ba 16h 16h passé coup déjà. Abazita muto liboso, abaina muta mibale. Papa ngana sala émission 19h. 30 bon 19h ya 19h. Na l'aurait pas Denis Lessi 20h30. Ngana caméraman nanga. Donc ngana sali mutu batu mususu mibale batika ko sala sima. Ngam do muna mutu na équipe na caméra na. Bo sakane de comment qui le rôle là, wana za su qui pasteur de comment qui business. Pour area azo sala banini, on appelle ça comment? Azo sala l'émission, ana tala maman na liste mabanga, azo boaka po ba pesembo. Na fandi, même si nous li solo poni, na fandi na tali kinabi, o ezasu ki bonzambe te za kinzoto. To sa ki na émission, so bo bota na chaîne na ngai o, ba émission kala 2021, eza émission na sala Denis Lessi. Na tali mu pasteur azo boaka mabanga makamazo loba. Je me suis dit non, o ezaki bonzoto. Mais tu ko confirmer o tu ko monango. Lelo o. Abiki yaza na hypocrite te. To moni na lundi chauffeur. Non, si la non ba vidéo ya chauffeur na ye. Alobi ma vie abano sa les aki vi mora bosoto. Nandenga ando ke no te kapeniel. Ngai na bino epesi pasi pe mawa. Mais nabaki na loba trotter dans cette émission na ko expliquer bino très bien et lo wana audio mutozo pe sa explication wana dans cette émission mususu wana eza émission mususu. Alors bandeko nenga na loba nini omoni ba pasteur nyoso to mona na mokilo baza ba 11 ans ba bengite bato mususu ba ye wana ayena mission ayena lo koso abike no na sa l'église pona zombongo na sa l'église pona linga basi ya bato bayena ba mission yango jamais na vie na yo ko permettre te mutu mo pasteur moko yebite azwa maboko achana mutu no sambelo ne permet pas ko sa sentiment na te parce que oyebite oyebi vie amenate bon moni siko na ba réseaux sociaux la façon dont bato baza exposé nzamba zo exposé bango misala na bango bimi na mpoasa. Tolobi te ba pasteur nyoso mokilo baza mabe ya mabe nde baza bako ata ba 70%. C'est ça. Tant des hommes comme ko exposer bon. Denis Lessi comme ko fa na bar a okanzembo fali o mila masanga. Quelle humiliation. Bon ni shit hein. Mwende nzamba zongisi na sima. Parce que bazaki mosala nzambe mosala ndepe biso to banga bon surtout biso basi. To banga kabasela nzambe daddy papa daddy papa donc on respecter le roi ce qui n'est mais bota maramba boy
Yo mibali musu ba boya basi na mabasi ba kende l'église. L'église ya binzambi ba benga ba binzambi. Tala le mosi na zui relève hein. C'est sa femme qui prêche. Malgré moi si na azote ya bandeko. Malgré moi ça azote ya. Mais fallait voir ba commentaire. Babi makambo oyo azote ya te ane mobali na yo. Pourquoi côté ya mobali no te a changé za ki pasteur a commandé ceux qui païen ceux qui ni te expliquer te. Pourquoi Otei mobali na yo te yende a changé? Otei yete pourquoi? C'est la honte. Et puis si pas si. Et puis si Sony, et puis si pas si. Moi c'est Azotea. C'est une bonne chose, ça m'a passé grâce à Otea. Je ne sais pas. Azotea, quand pour mobali na bande côté, to Azotea parce que Aza appelé à côté. Azur relève ya mobali na ye. Maman, pasteur, c'est une bonne chose, merci. Ozotea biso, Otea bien, merci beaucoup Ozotea. Mais, zona nous temps oko taba prière autour na Nzambe. Pourquoi mobali na yo azabwe? Pourquoi mobali na yo a changé? Tu es qui mon sali na Nzambe. Mais après un certain temps, Tomoni directement, il a changé. A commencé la musique à Mokili. Tout le monde mission c'est mon temps batu mission ba comme moneka le roi mutumo mutu esala bien te batu mission ba comme mon ah passer wala mutu esala bien te tout le monde ka auto bimsa album awa na fi a latin zoto yoso libanda azobina oh ausela Nzambe te mokilité tout le monde a comprendre déjà que non pasteur a penguinaé alors et le connaît ça que moto pengwa obandaki na molimo lelo komi na nzoto qu'est-ce qui fait que moto pengwa ezanine ezaranine ngana za pona juger te je ne suis pas là pour na tuna ye pourquoi tu as fait ça pour na aux aki pasteur au bongoli moté maté aux aki pasteur au changé au commis païen au commis musicien chrétien au commis mela masanga au commis au fana na babar et tout aux autres personnalité au mela ba whisky ba vin ya Nzambe so le bia boa kamutu yo motika ba sentiment Soko lié au tondina noté, s'il vous plaît. Botika la sentiment. Soki au lié au tondina noté, qu'on apprécie aussi le loroté. Bon, moni combien de prophètes a Nzambe exposé bango dans les réseaux sociaux? Combien? Bazé belé hein. Dieu les expose. Baza ebelé. Pona nini ba osela Nzambe basaka na été maman pasteur et là on a clôturé dans pona sujet on a ko dans sujet ya pasteur na biso to benga na mundimi pona 2000 francs maman pesi bon on a pas si et c'est pas si vidéo oyo maman pasteur maman Denilesi to moni oteya bien po o moni parti na chelibino wana oteya bien yo musano ka ko checker via batu alienini alatini yo okomi nani na via mutu o banda ko landela muninga alati boye te mama message wana je ne sais pas un message ya libanga to ezani il faut to la vérité biso ba panzisango ma elora mabeza to lobelango avec force moi je vais parler de ça et dans le béon makasi et surtout c'est dans les réseaux sociaux na zui yango na ba réseaux sociaux et dans le bélango bien non fingate mais je dois dire la vérité. Maman Denilesi na habite no bengo maman nangai s'il vous plaît wana grâce ya na oteya Nzamba ko relever yo oteya po olukana o gagner âme ya mobile et loko liboso il faut gagner no âme mobile na yo kota prier oui prêcher c'est une bonne chose côté ya maman Denilesi moi c'est Denilesi c'est une bonne chose mais lukana no avant teya no biso bato yo ba lobaka donc avant longola lisu eloko ezana lisu ya muninga tala na o ezana lisu na yo moko maman tu nous prêches c'est une bonne chose mutoza parfait na mokilo azate
Atanga na oloba we na zappe na mabe na nga na ba défaut na ngai. Mais il y a d'autres choses avant na loba na mitano est-ce que ngape na mitala. Maman Denile si mobile noza pasteur azaki pasteur akoma ne païen et le koko sala et c'est que lukano otu na nzambe pourquoi mobile nanga apengwi boye. Denile si o wapi. Yanzondo TV o bisoto yebi Denile so sala ba succès Denile so atondi sa ba stade de martyr et tonda Denile si o wapi. Mais pourquoi a commis boy? Il faut qu'on yeba. Biso toza biso ka bato misika to mona kana musika mais yo mtoza na mobali na yo maman. Oui, tu peux te lever le matin, OK, au tei bateau, bon, la mitema, bon, changer, c'est une bonne chose. Mais, en attendant, mon bali na yo, alors ça la makamu. Et tout ça va tout mabakou. Denile stomone na babar. Aon me la masanga pasteur. Aon me la masanga. Azo mina na basio batiki banzoto libanda en tant que pasteur. Mais dimanche tomone une église à qui a tei. Ouan eza ko tout ça va tout mabakou. Au lieu que oui, au thé, mais prends le temps, kotata 40 jours à prière. Tout dans mais pourquoi mon bail n'a commis boy? Assume qui boy pour nini. Assume qui boy pourquoi? Ça fait mal. Et ça lui passe. Nzambe basaka na été. Nzambe sera bien bimisa on empoie ça. Ah bimisa ko exposer bien. Nzambe yo mona ba pasteur basala mabe tika basala mabe mezaka un jour nzamba on empoie ça nzamba muninga mutute. Alors deuxième image on a chelibino, j'espère que marambo ya Denise na le bilango trop image on a chelibino ya pasteur a benga na mundimini église pour acheter 2000 francs. Maman ye na mbongo na ye ya pasi 2000 francs. Apesi pasteur. Pasteur a tali à lobby 2000 francs. Non, ça n'a nini. Ngana pasteur à pauvreté. Kepe ça ba évangéliste ya tangi ba kombo ba tune église, kepe ça parce que ngana a pauvreté. O epe na mbongo no fini. Ngana liaka likasa talo. Likasa talo ande $. Noki passe na motema, noki lokwa ba longo linge loko mo na motema. Nabi où allons-nous? Toso kende wapi? Ngana yeba na église mo ba humilianga Non, je na benga o humiliation so kindeni. Batuna maman o chama bonzate. Bande on a sabino basira na pia kezo betanga na ndenga osa yo sakana te. Mais ce qu'on bendele ne tombera jamais. Na lata bien. Na sopa kabelo tina sima. Veste bien, parfum bien. On est encore ba bilo kwa kala quoi. Mais ce qu'on va série on est que non na on senti que non na zaki likolo we na kiti. Business et kangami non, on senti que non vie est basculée. Mais quand bilo on a kala on a ndé ce qu'on a na lata na ngai. Mais en réalité donc nyon ceci là qu'il faut na quelle église na lata bien. Mais ce qu'on lata na lata qui so obisi mutu que te on est logo te mutu nzimati. Na mon na besi na ser batangi kombo nanga ochema bonza place na zalaki soni na mitali na cheki pe mabonza te pona zaki na ngote na cheki te mbongo na zaki na ya kofuta transport ya kokende église. Nazaki tamboka mabona na ke sambela tanzambe mais ce que là telo na lataki so muta moninga ke na mbongo mais en réalité lo ezaki te mais ba tunanga pona ngeza ki humiliation na ka douleur na ka pasi mais na mutu mona mesana ko cha ngana za mutu mona za maboko pete naka en tout cas so naza nango nakanga motema te surtout ma moteli offrande au dîme au partenaire au l'église na sala mais je t'ai humilié. Depuis dans baki non église oh ti ba pasteur a bon bazaki belé mais bazalaki belé s'il vous plaît bon mon eloko vidéo la chela ki binon bandeko no ki pasi na kati église
oyo bakenga na lingaka lokasa bandeko tokomi wapi. Donc to comprendre pour ne pas aller plus loin, to comprendre que église est comme un business. Église est comme un business pour la pasteur rebelle. Et on doit nga lobi nga pe ka mite na funga na église nazo fungo l'église. Église za ko bandika intercession côté aka ezale belé na ba prophétie belé et sili o gagner bato. O sanga mbongo te église o sanga mbongo te. Pour chaque jour e bato bazoya o kozanga mbongo te mabonza nde mbongo action de grâce mbongo. Ta pasteur comment ko humilier mon dimi boy. Pour pe ba pasteur a bongo bazaka bandimi o ba opesa ba offrande ba dimi belé ne bango nde ba osala ba prière. Ce qu'il s'agit à déplacer à que des petites places mon dimi azali a okende pour nini ebike o ya chaka dim na fin du mois o ya sala rabo na fin du mois pour na yo mon dimi pas mo chaka mbongo ta oyate papa jusqu'à ce niveau pourquoi est-ce que nzambe oyo sambela ayeb sako que il faut humilier bandimi tina niveau pourquoi pour na nini noki douleur noki pasi. Et puis si passi, pe mawa. Yango, il faut faire attention. Yango l'église, eriozo ken l'église ko ken l'église na sentimenté. O ken de ka église pour na message au sambe la kuna na ken de kaka pour chaque dimanche faut na kota église pour batu basala mam na sentiment. Ngambo ma sentiment. Et longwanga déjà, franchement. Mbumbo pe sa sentiment et pas na nga bibish mbumbo et longwa. Nge loko na so un intérêt na ngate na sala te. Soki esprit na nga et surtout l'Esprit Saint. Même si l'Esprit Saint dirige moi. Soki esprit na nge boy. Donc il était dans sa mam na sentiment te pona se pesa makabatu. Biso ba musu lelo to commencer makambo. O saka ke no pour se pesa pasteur. O ke l'église wana ka po oumela kuna. Ozo kende kuna kaka po pasteur ona bosola bien azara bien. Soko mo na changement te. Ozaka place wana te changer. Parce que ceux qui pasteur ont tambola bien te, bino pe bo pambo matin. Oh surtout quand on kende ke église, aucune église mais vie ezaka moko sala 10 ans, 20 ans d'église, mais situation ezaka moko. Pourquoi? Parce que ce pasteur a eu mongo a cheli boso. Pour le pasteur balinga to le baba sujet boité. Pour ceux qui vont lobby à sujet surtout ceux qui ont mutu moko alinga makambo mbongo makasi. Akoya na ba commentaire na faut compte ya commentaire fingio. Mais tout le monde solo. Ah, mon Dieu. Non, qui douleur. Non, qui douleur. Mon union sur la commune a copa comme un pasteur. Bande on a que na badara. Na 2021 na beta qui tourne à kin. Na ke na ngomba pona sambela. Donc er yoko taka na ngomba boy. Eza na bato belé pou fou la bato ba prophète batondi wana donc soka monio abandika CRCC yaka comme na yo boy na abandi ko peso prophétie papa esili soko soki asili ici donc yo na yo mona kibomoto na yo soko za na mabonza moi 5 moi 10 moi $3 moi 5000 francs 10 000 francs au pesier donc ba commission lo wa cop. Bah comment qu'on fait d'akuna surtout si babi ke bilongo eza bilongo ya sika amoni obo abambi o prophétie a PCP prophétie est bien mais souka nango ayebi ke arozomo eloko et comme cop alors to condamner bango te bato ba osa misala malamu bazali po biso nyonso to bana nzambe to lukaka ke non prophétie eza orientation nzambe azola kiso eloko ezo ya liboso na eloko eleka na eloko ezo salama. Oui, tout ça pour ça nango. Mais la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Ba ko peso pe prophétie, ceux qui peuvent prier te ko changer te. Yango mona bato mususu, ba pese nga prophétie, mbulo na ko bal, mbulo ngo pe leki o balite. Prophétie, eza ngo délivrance te. Eza ka juste orientation ba biso que non likambo eza boy. Prophétie ba pesa ka mutu pose zo temps ya ko sambela po nango ekokisama. Soki eza ya mabe ekokisama te, soki eza ya malamu ekokisama. Ba to bele ba ya ba mambwana te. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne
Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.